Balandia Radoli Sanga ndenga na komi déjà up running na peso ki bino déjà bozala ki pe up running pona na tango botsaki déjà oyo ya biso frequency ya pokwa ya lelo, ça veut dire que bozala ki déjà up running pe bato ba zolanda biso na internet na tango déjà bakota ki déjà na ba site oyo ba kolanda biso na a partir ya site ya lisanga.nl pe na tab ya Radio Lisanga bango pe bazala ki déjà up running pona tokoka ko banda kokota na katsa mozindo ya programme na biso ya lelo nde bango ba lobaki na biso combien pe bakata pe combien pe ba bundela oya bango ekolo nde yango ezali motuna na biso awa na kati ya Radio Lisanga pona tokoka ko longa oyo ya biso bitumba pona tokoka ko fete oyo ya biso victoire pe tokoka ko zwa pe ya biso masanga mbila to betana bakopo toloba ete indépendance yango nde tozali ko fete yango il faut kombele batu ba kufa pe makila o il faut tanga wana il faut etanga ya combien de litres pona bakuka kotika oyo ya biso mboka tranquille pona tokoka pe ko gagner oyo ya biso bitumba nde mutu nyonso tokoka kolinga apartage liloba na biso akoki ko benga biso na studio na biso awa na place ya Amsterdam. Balandi ya Radio Lisanga nde ya balandi ya Radio Lisanga nde tozali kokoba se kokoba na zali pe na Papa Yesu na telefone. Allô? Allô, bonsoir. Ah, bonsoir. Na bengi po na koka kosala te balandi Radio Lisanga bayeba lisusu na bozindo likambu oyo esalemaki mokoma samedi na mboka ya Kinshasa kuna na messe oyo Église catholique asalisaki kuna bafandelaki likambo ya baelection ndenge elekaki nde bango balobaki ete balingi verite ya ba urne ebana yango bakotaki réunion na bango mokolo malobi lundi te mokolo alobi mercredi po babima po balobele ko nini bango bakosala soki pe bakozwa mokano ya ko pesa bato ba résultat oyo bango baza nango parce que bazalaki pe na bato na ba bureau ya vote ndenge boyebi ba PV ezali ya ba témoin oyo eza kolakisa ete Kabila a triché na mulunda nde tokoyeba lobi soki babimi na réunion eloko nini bakoloba po basala kasi lutte eza kokontinue te vérité ya baurne eyebana nde mokolo mwa samedi to sepelaki koyoka ete ezali na bato oyo bakolembisa te pamba te mingi bakomona ete eza malamu ko vivre na vérité ozala ya kotelema ke osagenue na lokuta nde tokoyekisa bino pe na bandi avec kuna ya masini akomi bongisa mpona koyekisa bino commentaire ya professeur moko oyo azalaki pe na église na messe wana ntango abimaki ndenge atiaki ya commentaire na bamikro ya bajournaliste mingi oyo bazalaki kuna na baquestion babandaki kutuna ye nde bokozwa mpenza bino moko température ya ambiance oyo ezalaki kuna liboso ete Hervé atiela bino commentaire wana nakoyisa bino ete mingongo ezali kaka kotombama mpona kosenga ete vérité ya baurne ezala respecte basusu bakoloba ete babandela baélection basusu bakoloba te likambo na ntango ebani moto aza gagnant eza Tshisekedi esengeli nde bareconte bavoi en fonction ya vérité ya ba PV ya ba procès verbaux pona likambo ya crise politique et si la mboka République démocratique du Congo ezali pe na organisation oyo à la voix des sans voix
oyo défendaka badroit ya bato na mboka République démocratique du Congo eselaki mpe kotelema na rapport nango mpona koloba ete bairrégularité oyo esalemaki mingi batricherie kuna na ntango ya baélection ezali kolongola légitimité na pouvoir oyo epesamaki na Kabila na Cour suprême to toloba ete ekofandisa légitimité wana malamu te nde esengeli bango bapropose dialogue entre Kabila na Tshisekedi na bozeli ya kobandela vote kasi kote ya ye moko Kabila boyi mpo balobi ete moto na bango bakonfirme na Cour suprême boyebi bazobanga mpo bayebi ete eloko nyonso ekotia mpona kolakisa ete bayibaki bakosaki bayebi ete bakokoka lisusu te koyiba lisusu nde bayibaki wana mpo bakokaki mpe te esalami na buzoba bato nyonso bakomona kote ya Pape Etienne Tshisekedi mpe bato bakambo babi meno tokobandela baélection ndenge nini na ntango toyebi gagnant ezali Pape Etienne Tshisekedi puisque bapreuve ezali nde yango wana kosala mpo boyeba ete mpo basusu bakokanisa lokola makambo esi esalami esi eleki esi esili ezali crise oyo eza kuna mboka République démocratique du Congo oyo mpona kogere yango ezali pasi ekosenga ete banganga basala mosala na bango solo natiki sikoyo manso na maboko ma Hervé na masini kuna mpona ayokisa biso nyonso commentaire ya ndeko compatriote congolais professeur oyo asalaki na bobimi ya misa ya bakatolike kuna na mboka Kinshasa mokolo mwa poso moleki. C'est le Congo de la moralité et non de la tricherie. L'Église catholique dénonce la tricherie qui a engendré la victoire truquée du président sortant. Et aujourd'hui, cette même Église revendique la vérité des urnes accompagnée par le peuple congolais dans son ensemble. Moralement, le Congo doit être gouverné dans la transparence, dans le respect des valeurs morales plutôt, dans le respect de la vérité des urnes. Et aujourd'hui, cette vérité des urnes venait d'être rétablie par l'Église catholique. Nous attendons la réunion de la Cinco qui va une fois de plus couronner cette vérité-là qui est une vérité connue par le peuple congolais tout entier qui a légué la légitimité au président Etienne Tshisekedi Wangumba, président élu démocratiquement par l'ensemble de notre peuple. Et c'est ce président-là qui doit récupérer l'impérium qu'on veut lui ravir pour gouverner le peuple congolais dans la moralité, dans la justice et dans la transparence. La vérité, elle est là. Le président Etienne Tshisekedi est le détenteur de la légitimité du peuple congolais. Cette légitimité venait d'être confirmée par la position de l'Église catholique qui dit qu'on ne peut pas gouverner un peuple dans l'immoralité. La tricherie, c'est l'immoralité. La vérité, c'est dans la justice. Et la justice et vérité sera rétablie en République démocratique du Congo. Et le président Etienne Tshisekedi va récupérer son impérium qui va lui permettre d'asseoir la justice sociale, d'asseoir la bonne gouvernance dont le peuple congolais a besoin pour son avenir. Non, pour que la vérité des urnes jaillisse. Et la vérité, elle est là. Elle est simple. Il faut qu'on la connaisse. Parce que nous voulons désormais construire une société sur base de la vérité. Parce que si vous mentez, si vous commencez par un mensonge, demain vous aurez besoin de beaucoup d'autres mensonges pour pouvoir gouverner. Alors, professeur, ce que vient de dire le prêtre n'est pas parole d'évangile, ça vient de lui. Est-ce qu'il a des preuves que ce qui a été révélé par les urnes
c'est pas ça la vérité. Bon, écoutez, l'église catholique, c'est pas quand même une église de petits-enfants. Si le cardinal a dit que les résultats qu'on a eu là, qui ont été proclamés par la CENI, ne reflétaient pas la vérité des urnes, je ne crois pas que le cardinal l'ait fait en toute irresponsabilité. Preuve. Nous connaissons le cardinal. Oui, on dit toujours preuve, preuve. Mais le cardinal avait bien dit que l'église catholique était prête à aider la justice en lui apportant des preuves. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mais aujourd'hui, au moment où le processus est allé à la Cour suprême de justice, mais là on a trouvé une astuce pour ne pas même donner la possibilité d'amener les preuves. Mais maintenant tous les journalistes, tout le monde commence à brandir l'idée, les preuves, les preuves. Mais quelles preuves? Donner l'occasion aux institutions d'avoir ces preuves-là. Ouvrez la vanne pour que la vérité jaillisse. Et je ne crois pas qu'une institution, je le répète, je ne crois pas qu'une institution comme l'institution catholique ne puisse pas avoir les preuves. Et je ne pense même pas qu'il n'ait pas les résultats. Aujourd'hui, le débat, c'est de dire, écoutez, non, c'est pas l'église qui doit proclamer les résultats, c'est la CENI qui est seule habilitée à proclamer les résultats. La CENI est habilitée à proclamer les résultats tant qu'elle reste dans le pré. Aujourd'hui, ce qu'on demande à l'église, c'est un acte prophétique. C'est de dire que les structures humaines se sont trompées, l'église, en tant que porte-parole justement de ce peuple qui souffre du Congo, qui connaît la vérité, eh bien qu'elle mette la vérité sur la table. Alors, dernière question, professeur. La CENCO avait dit, avant les élections, que si les résultats publiés ne sont pas authentiques, l'Église catholique publierait des résultats celles qu'elle considérerait comme authentiques. Pourquoi l'Église ne l'a-t-elle pas fait? Est-ce que le processus est terminé? Non. L'Église a tenu à suivre le processus. La CENI a proclamé les résultats. On a attendu la vérité des urnes de la CENI. Nous n'avons pas eu cette vérité. Nous sommes allés au niveau de la Cour suprême de justice. L'Église suit le processus. La Cour suprême de justice n'a pas rendu cette vérité-là. Mais aujourd'hui, on démarre un processus. On vous a dit, nous venons de suivre l'homélie. Les évêques se réunissent du 9 au 11. Attendons la fin. Qui sait si, à la fin, ils ne nous donneront pas les résultats? S'ils ne nous les donnent pas, ben alors à ce moment-là, il y a un processus aussi qui doit continuer, parce que l'Église aussi, c'est une Église, s'il vous plaît, l'Église est une église d'hommes. L'Église, c'est pas seulement les prêtres qui sont là en train de parler. L'Église, c'est nous tous ici. Et ils ont parlé en notre nom et ils nous ont dit quelle est la voie à suivre. Et bien maintenant, c'est à nous engager, à nous organiser. Et comme on insiste, dans la non-violence, parce qu'on peut tout gagner dans la non-violence. Il ne faut pas être aussi violent que ceux qui vous combattent. Merci. Nde na lingina loba ete na kati ya mboka Hollande na mukolo ya lelo ko banda 11h15 ezalaki na problème moko boye compagnie ya telefone oyo ebengami Telfort ezalaki na yango pona ba ligne ya telefone ya ndaku internet pe na internet nde yango wana problème ezalaki ete batu bakokaki ko benga te pe bakokaki pe ko yamba ba appel te pe à part ça lisusu pe batu moyen ba utiliser internet et zalaki te oyo problème et salamaki à partir ya ba network na bango ba zalaka nango ya Baby XL network nde oyo problème et salamaki epai ya bato bazali kofanda na région ya Rotterdam na Tilburg pe des semaines passées ezalaki na vendredi moko boye nde yango wana ezali ya le 3 janvier pe le 28 décembre 2011 Telfort pe azalaki susuka na problème ya ba network nde yango wana network problème wana ezalaki pona ba mobile téléphone pe ba mobile internet ya ba mobile téléphone pe bato ba utilisaka internet mobile à partir ya ba laptop nde Telfort alobi ete oyo problème esalamaki na mokolo ya lelo na 11h15 ezali lié te na problème oyo esalamaki na 2 semaines oyo euti koleka. À part yango wana pe ezali likambo oyo pona bato mosusu eko ya lokola information ya malamu pe bato mosusu lokola information ya mabe nde yango wana oyo ministre kombo na ye bengami Henk Kamp nde lobi ete azali kotala pona koluka ete ba contrat ya bato ya misala ezala possible pona bato bakokaka kozwa pe ba contrat mingi ya temporairement
ke ba contrat ya li bela pona bakoka ko sala ete ba marché ya bato ya misala ekoka ko circuler malamu mingi pe lisusu bazali kotala likambo ya kozongisa bato misusu pe na baekole pona bakoka kokoka kokende kotanga na misala kokende koyekola misala misusu oyo ekosala ete bakoka kozala na chance mingi ya kokoka kozwa mosala mosusu soki bazali na baproblème ya koluka misala na oyo ya bango d'étude pe na connaissance oyo basala na passé na bango. Cette année, le Congo sera libéré par nous-mêmes les combattants, les fils du pays. Kabila zonga na Rwanda, Ruberwa zonga na Rwanda, Selimana zonga na Rwanda, Kamere zonga Burundi. Balandi ya radio lisanga nde tokutani lisusu na jidi wezali koya botika malamu oyo ezalaki radio lisanga esalami na fondation lisanga pe na technique ezalaki nde Hervé Lukunko Kitenge nde na telefone oyo abengaki biso ezali Papa Yesu Kitenge na Amsterdam botika la malamu ciao.